Original. Original. Salut et bienvenue sur cleboaoriginal.com. Merci de votre fidélité. 5 minutes avec César Ngadinde Kanalobarake. Tout le monde est d'accord et il en restera ainsi pendant longtemps. Donc avant de passer à Lelo, donc nazali ko profiter boyebi ke Hermo na sala ba mise au point parce que ngai soko na lobby likambu na koki ko bandela te na loba on a sala erreur ou bien pardon non na ko sala ngote parce que na zoka tana ngai 2 jours il y a réflexion avant na sala émission mususu donc na profita ko sala mise au point pour na ko faire comprendre bino le mususu bato bazo comprendre bien te makambu oyo ezali donc na lingi koloba oyo nga na loba ki po na mozito. Si c'était à recommencer, na koloba pareil. Parce que na yebi makambo na lobaki, ezali na tina. Donc na zali ko profiter pour na lobe la batu oyo, bazali koloba na ebité, bilobela ou bien n'importe quoi pas congolais to yebi et logo to lingité. Congolais to yebi et logo to lingité parce que to lobaki but na biso, leitmotiv na biso ya combat ezalaki Kanamba kende to lobaki ata mbwa ata makaku bachaye na place à Kanamba c'est bon akende biso na biso bana Congo to kosala makambo na biso lelo nzamba yokeli biso mawa Kanamba keyi mais sikoyo ba congolais to komo mona neti présidence de la République et commis poste moko ya tinate donc Kanamba kete Kanamba zana sima Kanamba zo sala bo donc nazo profiter na koloba na batu soki ngai naza koloba makambo bino moko bozo mona ba commentaire na kanisi batu bele bazali pour ngai na makambo na zoloba bazo benga ngai pona ko féliciter ngai donc internet ezali nango mutu abomba na sima ya clavier na ye akoki ko komane oyo alingi donc nga naza ko yebisa bino makambo nga na lobaka na répéta kango bien na kanisa kango bien donc na répéter les sous on a lobaki pona muzitu j'assume et puis ce ko bandelango na ko bandela ndenge na lobaki nazali ko loba na bato belé parce que congolais alingaka vérité te congolais soki olobine vérité donc azangi argument akomi ko finga bato ebele bakomi ko ba César Ngadi tika biso nye kende no kana kin kende ko soit poste na obe kende ko soit par na donc bino bokomo tinda bato kin na makasi bokomo tinda bato kin na makasi donc ça la mboke la isika te faut kende kin ko soit poste donc nga na sali andenge nazo sa la bino boy nazo éveiller conscience na bino ezali ko sa la mboka et puis kin na boko tinda bato na makasi wakanja donc l'homme actualité na Canada kuna Mouta IDPS akei ki sasa boyebi via batute et puis biso tozo sala ngote ponga nazo sala ngote pona poste nazo sala ngote pona poste boko tinda nga na makasi tena ki sasa et puis personne va pesi nga poste baso ba pesi nga poste na rejoindre parce que oyo azakuna azali congolais azali rwandais donc bo changer nationalité testo ilingi to sala mboka to ko sala mboka mais o nga nazo sala ngote zali na bino awa parce que bino boka sangana kenda ki sasa na zo poste so na sa nini pour 5 minutes si la 5 minutes ko sila kate donc bozana kati ya club wa tout le monde est d'accord na kozala na bino awa pe boko mona bozo sala ba makele bato musu ba sala ba makele o le barasutute du cos na mbuchu mais bino bolingi na lo ba combien de fois boyo karate na lo ba ngo ne bandeti na suka bolingi na lo ba combien de fois et puis boulu wana du cos na mbuchu za boulu na ngaboko et ça boule nanga mo parce que ba combattant ba bandolo ba dégage ngam na ya na mbuchu na dikosi et puis bolingo na bango toutes les secondes de comme net donc ils disent que du boulot ou bien DVD du salité na comme le bakara dikosi mais non mais makamuni na bozolo bananga makamuni na bozolo bananga donc peuple congolais to yeba to linga te président oyazana mboka na biso ezali Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo donc pendant 5 ans ba ko bandela ba élection te ba ko sala so eloko moko te président wana donc ngainde na zabo ndenge toza bo siko il faut évoluer campagne si propagande si la qui donc campagne électorale c'est si la qui ndenge discours na bandoko beta avant et koko ça ndenge motena o nazo beta siko liboso ezalaki parce que to mona ki ba manœuvre bandoko za na kota shadagi mutu tout azalaki kaka keta on a bimsa mbutu na diko spanga na ebaika shadagi mutu azo parce que na lobaki on shadagi ata Jésus Christ a quitté donc a regagner mais to zaki surpris biso tout monique vraiment to mutu abandaki on dit mesate pouvoir qui est une opposition il faut tout sepela donc élection et kobandela ka te peuple congolais to lamuka donc président oyazali 5 ans na kambangu donc ceux qui a sali pe mabe 5 ans pe a kolongo a kotika place donc toza na choité donc congolais a komi na ebité ceux qui spini to komi nango il faut to tia Félix Tshisekedi maboko parce que ye mutu azali président nga naza wana bit na nga na ebisaki bino nga naza objectif na kanisi bino boko landa bemission na nga bato balanda nga banda kala na bemission batala kangai
bayebi que dès le départ na lobaki nga problème na ngezali Shadari wana donc nyangala kata wana zali Kanambe akoki kozwa te ngai na lobaki il faut Félix Tshisekedi ou Martin Fayulu donc siko Félix aliki bon problème na nga siko ezali problème nanga faut na se plat bino pe congolais faut se plat ba o bazo se plater na yebité ou bien balingi mboka te ou bien bazali ko sala semblant na yebité na monaki petit nanga ya Lion Riva beninga to sololi belé na makambo kaka o ya mboko to sololi na ye belé donc yekuta zo comprendre makambo ngo penza zo comprendre bien na staff nangeza en Afrique du Sud petit nanga Che Guevara ya bandanga ko landanga depuis radio akala depuis be mission na sala musical wana donc depuis Diego Ka petit nanga Che Guevara en Afrique du Sud na staff ya Afrique du Sud na pesibino bambote donc bango bazo comprendre masolo mais congolais mususu azo sala na ko ou bien azo sala semblant pour na comprendre te na yebité parce que na yebité siko soki eloko ni tolingi na moni Fayulu akomi ko kondo funda tuki a comme kokonde ko funda na organisation moko africaine na ebité ceux qui organisation africaine ko sala nini donc na liro Fayulu azo kene na ebité a on funda tina Vatican papa azo comprendre bien au kentie papa donc wana po na ngeza perte temps Fayulu à se concentrer nos positions sikoyo aponi azo opposant à se concentrer nos positions atanga makambo yo et ko kende bien te po a eveyaka conscience ya peuple congolais kofunda ngai na ndimite ke bien ba kolongola Félix Tshisekedi président ba bandeli ba tie président na 65% na ndimi na ngai te Fayulu neti aponi opposition mututu azana droit na yo bien za l'opposant ou bien za la côté ya Félix Tshisekedi donc Fayulu na sengi à se concentrer na opposition na yo bon sikoyo na lingi na yebisa bino makambo moko vraiment ba faire moko ezali très importante donc bolandanga na bokebinyo surtout parce que congolais émotion eza na biso mingi émotion kakato boulakate vitesse l'équipe biso mona bou après obando boulé après na par exemple moko donc ndeko moko abengaki ngai ya benginga na vitesse o sezangadi ndengeni to mona yo changer tozo comprendre te batu bakufa yo ndengeni nga soko nazoki pouvoir abandi na nga soko nazoki pouvoir na kokata ba ameminga likolo après na zuye malembe na kitisie na beti ba club wana suka comme en tout cas César ngadi club wana ndimiyo nzamba pa bola o bona bo donc azaki vitesse na suka tant na faire comprendre réalité makambo akomosenga ke nzamba batelanga pana loba makambo donc c'est congolais typiquement congolais vitesse les carabiso siko nazo yebisa bino parce que batu babanda ko loba mingi oh Félix Tshisekedi to ebite ndenge nini akosala gouvernement na ye akozala na majorité parlementaire te bolandanga malamu nazali ko expliquer bino siko bolandanga na bokebinyo na minute ndenge zali tango l'élection salamaki donc PPRD donc FCC na bango na bazaki na 62 députés na kansi na tchilbino photo wana bozomo na parlement 62 députés UDPS 41 députés UNC 17 députés HDC ya Bayati au ministre ya économie bazaki na 15 députés wana ezalaki tango élection salamaki donc UDPS ezalaki na majorité na parlementaire bazalaki majorité était na parlement mais na minute siko tozoloba na kanisi botala na ba image bozo mona ke INC na HDC ba sangani ba sali ba fusionner donc ba komi eloko moko donc IDPS UNC HDC ya Bayati ba sangani donc so tozui siko bolandanga bien tozui 15 ya HDC na 17 ya UNC et puis 32 on a ceux qui to bakisi yango na 41 députés à IDPS et pesibiso sikoyo et pesibiso total il y a 73 députés net na Belgique babaka 73 na Gisasa 73 donc sikoyo tozui ba député il y a FDC na INC to sangisi na oya IDPS to komi na 73 na 73 donc to l'équipe PPRD mutu bazaki na 62 donc pour bo comprendre que na yebsaki bino mike politique ezali kwanga na makaya botepelo politique ezali mikate na nguba te bo monike makambo ezali politique basololaka ba consultation ezalaka donc sikonde tozoloba boboye bake Félix Tshisekedi président de la République a reçu majorité na parlement parce que HDC et Sangani na INC et PSI donc 17 plus 15 32 plus 41 et PSI 73 donc IDPS et l'équipe PPRD parce que PPRD est à 62 députés donc et si l'ina noté parce que boyebi que politicien n'ingara avant de calmer ba oh monsieur bazaka ba député ba otika député ba yebi que
PPRD ekozana kati susu ya masolo te. Ba bino bo kasate bato bazakuna ba député bazaba Rwandais bazape na posta mboka ekende bien. Ezali ti a Macron na France bomona ki akipaki teke oza muta gauche ou à droite a sangisi batunyo surtout bomona ke droite ezwa difficulté, gauche ezwa difficulté. Donc pour na kosala la mboka ezali ka teke ozala muta PPRD ou bien oza soki olingi mboka okosangana na IDPS pour bazwa majorité ba kumbela masolo bien ndek tozolo bana bino siko na pouvoir bino bo moni na bilili ndengi fa fusionner INC na FDC ba sangani ba komi mutu moko biloko ba député on a ba kokene na compte ya IDPS. Donc congolais siko yo neti majorité et kokota na kati ya parlement na habité après congolais koloba so majorité on so to yebité siko congolais a créer ka biloko mususu oyo ngana zolo ba teke pona côté la Félix Tshisekedi ngana zolo ba vérité parce que na minute on dit que tozali président président oyo azana mboka na biso ezali Félix Tshisekedi soko zali congolais tozali na posa mboka na yo ebonga. Donc il faut que tia Félix Tshisekedi maboko soko lingité au continue opposition au vani l'opposition parce que mboka tout opposition ezalaka mais to lobaka makambo na ndengi ya kotiolate ou bien na ndengi ya mabete ozomona makambo ndenge ezali pembe yozo tyango mwindu. Donc bino mo bomoni siko ke majorité ekokende na côté ya IDPS. Donc IDPS akozala na 73, PPRD akozala na 62. Donc na kanisi bo landinga na bokebinyo so bo landinga bien te bo bande la partie oyo. Donc ezali penta important. Donc côté ya parlement solution ezwami congolais na kanisi makambo ya majorité parlementaire na kanisi solution ezwami parce que politique na zobi sabino politique eza kwanga na madesu te bozo kanza ke bakosala mukolo nini bakenda ka malembe. Donc bozwa bato kuna te Félix Félix aza yuma to be azo ayebi masolo aza noko. Donc azo tala masolo siko na bino na démontrer bino que parlement et comme majorité nango et comme na côté il y a IDPS mais congolais toyebi eloko to lingité to lelaki kanamba kende kanamba akeya tabati n'importe qui biso moko to bongsa makambo ya mboka na biso siko lelo kanamba keyi logique mais il faut to sepela bino bokasi bato na ndenge basalaki l'élection na bango ba pesi ba mbongo basali bazaki na bulu ke indépendant na l'opposition, rien boulot on est la guité donc likamboke l'équipe pour kolobake nzambe alingi Congo likamboke l'équipe entre bango moye basa les athées opposition a zui pouvoir et c'est rare en Afrique Congo et sali yango. Donc vraiment makamusu congolais to tika sentiment congolais to tika sentiment na sengi na bino to tika sentiment to tika babiloko tozo sala ezali bien te total intérêt ya mboka na biso. Donc sous ba nerzo mata parce que congolais azo comprendre te. Donc yango na ta petit na sa bandine be mission na benga ka Chanel caraméliser bango di. Ngayeyo oh bandozela ngayeyo caraméliser Chanel la taille posante bomona bolanda ngai na émission na ngai caramel goût chez Grand Prêtre César Ngadi na Cléboa original. Tout le monde est d'accord. Caraméliser yo aine na masolo kitoko, masolo elengi, masolo ya caramel quoi. Masolo ya goût muto nyonso yo kutu. Alia ka caramel te me pas nga olia yo ka goût ya sucre wana. Bondo landa ngai na site na bino Cléboa original chez Grand Prêtre César Ngadi. Tout le monde est d'accord. Bobo sanate, bon s'abonner plus parce que caraméliser Chanel la taille est posante. Vantageuse à côté Namasolo. Bye bye. Donc bino mo boito landa Chanel abadak déjà ba masolo donc remerciement na part na ye na bato tout bazo encourager donc eza musala moko ezali pasi donc vraiment merci à trop ndenge bozo encourager caramel caraméliser ndenge bozo comme on a wana asa bandaki masolo na ye donc yambaki chikose donc weekend on continue masolo azana ba invité déjà ebele donc na lingi na la bino po bino moko bomona bakaya ba nouveau député oyo bazo benga ba honorable donc ils ont pesa ngai mawa na passe na motema donc botala bino moko député oyo awito kota sikoyo
Donc binomo pour découvrir la vidéo azobeta masolo on dirait azana se ali dame na quartier na bango azobate kazali député il faut se renseigner ndenge nini parlement et tournaka. Donc pesinga epeza mawana passe na mutema heureusement azalaki devant combattant ya IDPS o ya yebi masolo asukisie ayokisie na soni akangisie munoka communauté mwana muke. Donc vraiment ezali passe ba député oyo vraiment baza ko ya soki kaka ndenge nini ba yebolanda penza ndengi député oyo basambwisiye na mutu ya IDPS. Pose la question. Comment Tshisekedi président de la République Tshisekedi président de la République ne m'obligeait pas. Non mais je te rappelle, moi je t'oblige pas. Je te rappelle. Mais moi je t'oblige pas. Je te rappelle. Tu es libre. Mais pourquoi je suis libre? Exact. Tu es libre comme Daniel Safou. Exactement. Comment Tshisekedi? Je suis au niveau dit comment. Je ne suis pas au niveau dit pourquoi. Faut nuancer. Très bien. C'est là. Au niveau dit comment. Comment avoir stoppé impunité? Comment avoir stoppé corruption? Pambate, kaka baye batouana, bangona bazongi na. Très bien. Topé ça bande ko baloba, on va répondre. Alors ceux qui parlent là, ceux qui commandent et réponse à notre société, c'est comme ça Adolphe Moussoutou le Gaza, plus pire que Kabila. Très bien. Et donc moi je soutiens tes Adolphe Moussoutou. Très bien. Ndeko David, kamata micro. Tiens pena micro, on a bêta dans le mois biloko. Ndeko Adolphe Moussoutou soutenu awa sur ce plateau par l'honorable Daniel Safou qui soutient logique ya Moussoutou qui dit que Félix Tshisekedi, le président de la République, Azali plus pire, toi, Rosala plus pire que Joseph Kabila. Joseph Kabila a été reproché de beaucoup de choses, hein. Impunité, corruption, gangstérisme, mauvaise gouvernance. Mauvaise gouvernance. Mais gestion de comment maintenant vous allez faire? Comment? Vous avez bon, 4 minutes. Israël. Nature nanga eza hybridité. Nga David, naza hybridité, oyo ba ko identifier nga te ko yeba te so nazarani. Donc banda ko le ka mission yebi ngai et nazabu. Mouzitu c'est pas un modèle. Les lots oyo, bat mususu bazala kati ya plateau. Baloba ba finga Mouzitu ba makambo ebele ya moibi ya ba ko acquérir ba biloko na ndenga lokuta Mouzitu asala. Aujourd'hui Mouzitu n'est pas un modèle pour moi pour ya koloba ete. Au moins politique à Congo hein. Et puis c'est pas tout mususu ba chance car parce que tous on a bitumba ya ebandeli. Il y a démocratie pour fanda pena de cas de quoi fanda. Mais na minkolo ezo ya ba mususu ba na kolobate. En tout cas ma Mouzitu na mukolo la ko ça na droit au chapitre te. Akwa lobate. Mais bon, par un hasard moko ba mi retrouver pe ba ko compter parmi ba leader et opposition. Na habité na magie na makamno soit sala na mboka oyo. Mouzitu aza modèle te. Mouzitu avant qu'il ne pota qu'il de Genève. Si Mouzitu ali mbongo po ba qu'il ne robimisa mususu kuna na Genève. Yemo kwa benga Kaboun. Alobi tala papa ngai naza na posa na tia Félix. Na voter neto okene. Mais ceux qui bossolo li bien na Moïse te makamwe ezoleka na se, so na komi kuna na ko baluka na ngai. Tu comprends? C'est quand de quoi loba. Mais ozonga te, ozona maloba. Ozona maloba. Ozokota dossier à la muka ozona makambo loba. Non, honorable. Respect à temps. Zela la zonga pas na yo koloba. Ndeko Zela, mais Zela okoloba. Honorable. Moto alokumu. Merci beaucoup de Zela. Ndeko toke. Je suis sensible au maçon. Okozonga, okoloba, tu auras le temps okoloba. Oui ndeko David. Bon, nazolo makambu oyo na lokoti na nzela te. Toke. Na tangi Mouzitu so abike makambo na lobeta, tangi on so abi Mouzitu obenga Kaboun. Beaucoup t'en benga ki Félix abi so benga Kaboun, do bengi Kaboun bokutani. Oyebisi ke bo solo la bien na Moïse, po so bo solo li bien na Moïse te, ndenge nazo ke ne Genève to kotia mutu mususu po ezandenge na pression ezandenge wana. Oloba yango na lobi yango o soki aza avocat na yo ou bien soki s'improviser avocat na on a habité soza makambo ebité fandanye Daniel yo lokota makambo na babalabala na banzela ngana lokota makambo na nzela te olobi na balabala honorable mi respecter Daniel nebo zomo na ngana da mama na liboma na ebiso toza na TV nebo zomo na ngana David muke manfanya na za mama na voyou mama na bandi. Donc, mais qui nous a c'est la et nous aussi là. Comme ça, mon un vrai combattant pour Saranangate. N'a insisté dans le big musique. Ok? Conquête à pouvoir, la conservation à pouvoir. Conquête tout de suite aujourd'hui. Tout ça à pouvoir. Conservation à pouvoir. N'a évité ce qui me déco, Christian, ça peut bien en zolo bana anglais, toi, zomba mouroni. Alors, ça dépend de la capacité managériale.
Il y a pas yazo kampa. Et la question nini. Mon monsieur besoin ba France tala. Toke na télé c'est pour na ko la maël était. Français la kisi maël était. Diplôme la kisi maël était. Monsieur a diplôme à grand tricher. Mais ça va doctorat belé. Tu sais que dans le bango alors qu'il était nani DG à Enda. Na collation à l'académique. Abi mutu sora bota ba bête, atika la bête après 3-4 doctorats, ne pas Daniel ça. Non non. Papa, ngane na zoba, tika na loba. Tika na loba. OK, ça va. Les gars. On les gars. Non. So ko ina bimi ate. Na kolongola ngote. Na lobi na zo continuer tika na zolo. Tika na zolo. OK. Alobi bien ma capacité managériale. C'est-à-dire quoi? Ça veut dire que une majorité d'abord, ça ne se décrète pas. Yo fani ka be pas besoin de mais c'est besoin majoritaire. Vous avez pas pour un informateur pour identifier majoritairement oui, physiquement majoritairement en gros tomoni. Na yo va journaliste et bien Nicolas discussion ezali, côté informateur, tu informateur. Il y a un pas discussion dans le monde. Pour nini FCC zo ba informateur. Et ça problème président nommé informateur, aya identifier majoritaire bien solo besoin de 350 députés. Bon que ne va pas sangai mutu bo linga za premier ministre, mon PC a sali choix dans kasa ba proposer, abi c'est le premier ministre très bien. Na yebi si bino lika mususu to lo ndaka bien. Na lobi ko dépend côté tozo kende, ezo dépendre pe na mitema ya bato. Ozana bolingo ya Congo na bolingo ba congolais, bon ko travailler c'est que ozana intérêt aussi ba koka jambe. Je parlais de ça. C'est une façon aussi de dire bakamunde kwa lobaki capacité managériale. Yaka tozo ça pour na mboka pour majorité oui cohabitation to kendo ça. Mais sauf qui bino boye na mitema mabe bo ba koka jambe. Akona ça ka ça président. Très bien. Alors. Constitution reconnaître les lois na. Et quoi wana? Très bien. C'est quoi maçon minto bien. Très bien. Papa keba na on a eu sur na maman na combattant. Tika. Tika na. OK. Tous en pleine émission, nazo senga bino bozala ba retenu. S'il vous plaît, na lingi bozala ba retenu de part et d'autre. Non. Ndeko. Bisika na koto. Ndeko David. Na sengi tozala ba retenu pour na s'il vous plaît. Tous allés en direct pour un respect des téléspectateurs dans le monde. Et monsieur a très suivi partout dans le monde, ne serait-ce que pour un respect. Alors, Totika la Kimia. S'il vous plaît. To maintenir na ba propos, total anin tozoloba, to contrôler maloba na biso. Bat bazola na biso. Et ça, vie mobile étranger, c'est une réputation. S'il vous plaît. Na ligne boulot quoi s'il vous plaît. Bilomo bomoni ezalaki Daniel Safou. Donc na yebité ce qui azo expliquer makamunini donc na yebité pour omoni IDPS ezandengini. Batumsu bayaka na IDPS bayebani bayeba fuli bango après ba komba traite. Ba kaneta ba Daniel Safou. Baye ayebani na IDPS azalaki bien aller après abaluki a commis contre IDPS. Donc botela masolo zobeta ba masolo moko bolie ayeba na makamba zobeta donc azobeta masolo mo neti ba discussion balabala donc vraiment neti jo na lobaki na yebite soki ezaki kuita noir ou bien ba grain na longola kite to comprendre suka yebi masolo te fa tout na ba mbiaka oyo bazalaki na kati ba parlement neti ba Zakari ba basu ba expliquer mais pesi ma na motema yo vrai député ozobeta masolo neti na plateau de télévision on dit ozana balabala. Donc heureusement qu'azalaki devant mutumo kwa yebi masolo donc asukisie donc ezali penza pasina mawana motema donc pasina mawana motema bato onga nazolo basiko o penza bazo mériter ba comme penza ba député honorable ezani baka ya Ndeko Eliezer buzuma Ndeko Eliezer penza donc a mérité a comme député national parce qu'abundi tisiko yazali ko bunda Ndeko Eliezer ozomona penza ke accueilli bozo compter na yetango azo beta ta bémissionné bozo comprendre penza ke azali na souci ya mboka non ya mutu moko boy na robosa na te pire vie na nga wana pena lobi pire vie na ngai ya quartier pire vie ya palais so na lobi pire vie ya palais ezali pire vie ya palais donc Papa Molière vient en Lemba donc yé penza ya solo penza député solo parce que yé beaucoup monde va solo parce que vient na za ya qui a kosakanate wana za vient nga parler na profiter na PC bambote vient nga obika ndengi to pesa na ba message na Facebook tina ba WhatsApp oyebika vient donc vient na pesa ki ba félicitations na profiter na 5 minutes na pesa osu ba félicitations donc ba Ndeko Eliezer Papa Molière donc wana pesa ba député que beaucoup compter na bango na kati ya parlement. Siko na lingina la sabino parce que tant na zolo ba makamba tribalisme ezali kaka te bato bazo finga baluba. Ezali pe baluba oyo bazo finga bato abandondu. Donc ezali vice versa, ezali na les deux camps. Donc tokoki kondimate baluba ba finga bato abandondu.
bato bandundu bafinga baluba nazali ko lakisa bino posting moko boye donc mutu moko bondeko moko a poster na kati ya Facebook makambo moko na tangi pesinga mawa na motema na kansi bozali ko découvrir yango donc papa ezali makambo moko okoki kosala te tika babiloko okoki kofinga mutu abandundu te mutu abandundu muluba mukongo mushwaili tozali mutu moko bozomona bo découvrir yango susu na tili su bino botala ke makambo akomi vraiment ezali ko pas epesinga pasi na mawa na motema yango wana na préféré qui na partager yango na bino mena pesier conseil vraiment papa tika biloko yo ozali ko koma ezali ko sala batu séparation biso nyoso tout tozali ekolo moko papa bo moko ekolo bo moko donc lelo naza ko tourner émission o tozali vendredi 8 bino bota nango lobi samedi 9 donc samedi à lelo ndego bota l'émission nazali na rendez-vous avec le patriote na MNG radio boyebi émission nanga ya radio donc na sengi na bino na koyamba proche ya Moïse Katumbi donc est tombé bien na ba déclaration Mozito Salaki donc il y a mieux placé à le biso pe qu'est-ce qui s'est passé na Genève na makambe belé donc botala binomoko bande annonce. Est-il vrai que Moïse Katumbi rejoindra le camp du président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo? Qu'en est-il du duo Moïse Katumbi et Jean-Pierre Bemba? La victoire de Félix Tshisekedi à la présidence de la République aura-t-elle une influence pour la suite de la carrière politique de Moïse Katumbi? La réponse à toutes ces questions, c'est samedi 9 février 2019 dans l'émission Rendez-vous avec le Patriote avec mon invité Évariste Omana Ochoudi, proche de Moïse Katumbi. Bonjour à tous, chers peuples congolais, je suis M. Évariste Omana Ochoudi. Je confirme ma présence pour l'émission chez M. César Ngadi. C'est samedi 20 février. On en parlera sur l'actualité post-électorale en RD Congo. En tout cas, nous vous attendons dans cette émission qui aura des analyses pointues sur le plan politique et social et le départ de M. Félix Tshisekedi comme l'actuel président en RD Congo. Le départ de sa mandature, bien sûr. Tokosolola pe oyo etali politique ya mboka na biso boyebi ke politique ya mboka na biso yango nde bato bazali kolanda mikolo yo émission ezali téléphone ouvert bo hésiter te bo poser ba question na bino en direct na invité na ngai Évariste Omana Ochoudi proche ya Moïse Katumbi na 01 64 38 54 68 P na 07 53 36 38 09. Bandeko na biso mbote mingi wabino ndeko Évariste Omana Ochoudi proche ya Moïse Katumbi nakoza samedi oyo le 20 na émission radio télé à M. César Ngadi toto le bela matali makambo na biso surtout makambo nyonso etali mapona doti koleka mikolo litawa na kosenga na biso za kolongo bongo toyeba kokabola tango wana ensemble na M. César Ngadi et bakapimiste nyonso. Rendez-vous avec le Patriote, c'est samedi 9 février 2019 de 14h à 16h sur la 99.7 FM MNG Radio. Bino moko bolandi bande annonce na sengi na bino émission oyo concept na sala ngo na bino to sala ke émission wana ngai na bino téléphone eza ouvert bo benga donc invité na ngai ezali Évariste Omana Ochoudi donc bo benga ye po botuna ye ba question oyo nyoso tout bozali nango bozelaka ate soki na ti vidéo na site bo koma ko finga vidéo émission rendez-vous avec le Patriote ezali émission en direct de 14h à 16h heure de Paris, heure d'Europe et puis de 10h à 12h heure ya Amérique. Siko nazali ko sukisa pona ko lakisa bino bilili moko ya ndeko o na yambaki ya de cela une semaine boyebi ke kombo na ye méthode Moulenda combattant méthode Moulenda o ya lobaki ke combat pona ye ya Kabila dégage sili combat ekomi na ndenge mususu combat ezali ya kokita na king pona kotia maboko na président oyo toza na ye sikoyo Félix Tshisekedi pona kotombola mboka donc ndenga prometaki biso nazali kolakisa bino na ba image bomona ke akei pe Kisasa akomaki na Kisasa akiti na Kisasa asali makamune ya candidature donc ceux qui nzambe asalisi akokoma sénateur donc botala na bilili.
Honorable sénateur Méthode, ça a été, je pense. Sincèrement, c'était une journée assez satisfaisante. Ah là, ils ont débranché. Donc, les choses se sont passées. Grâce à Dieu, les choses se sont passées comme nous l'avons souhaité. Espérons, c'est pas continuer, on demande le soutien. Donc, comme je disais, on attendait le changement des régimes. Là, maintenant, nous sommes sous la 5e République, sous un nouveau régime avec un nouveau dirigeant, le président Félix Tshilombo Tshisekedi. Donc, ça, ce sont, en fait, je me présente aux premières élections. Les premières élections organisées par M. Félix Tshilombo. Donc, une élection européenne, ça n'est pas, il y a un régime où on est reposé. Au moment de la première élection, on a Félix Tshisekedi organisé un groupe. L'élection, il n'y a pas qu'un pouvoir, il y a une élection organisée par l'ancien régime, l'ancien président Kabila. C'est quoi, Oyo, Ezali, première élection, il y a état des droits. Donc, nous avons loupé occasion historique. Donc, on a l'équipe accompagne. Ah, toujours Mehdi, Moulena, toujours en mode poulet maillot. Donc, si, là on découvre bien aussi quelqu'un là. Bon, là c'est là où je réside en fait, c'est là où je réside. Ouais, ben non. Koi, esprit quinois, ça fait très longtemps. Vraiment, je sais qu'on découvre. Je pensais qu'il y avait une autre bière là que. Castel, Tembo. Castel, oui. Donc, bon, avant là, ça c'est notre petit arbre de paix où on séjourne. Avec des on jolis peut voir meubles. aussi, on pouvait visiter, on pouvait voir. Vous avez un petit balcon là. Bon, sauf que dans les autres coins de l'appartement, vous ne pouvez pas y accéder pour des raisons. Donc, vous imaginez bien. Voilà. Là, nous sommes. Bon, la lumière, je vais allumer là. Ah, c'est un peu Kinshasa by night, je sais pas si. Kinshasa by night. Il y a la lumière ou pas? Il y a une petite piscine. Ah oui, ça Kinshasa by night. Kinshasa by night. Bon, c'est vrai que Bandeko Belé, Baïbete Kenazali. Bandeko Belé. Bandeko Belé, Baïbeka Kisiko Nazali. Parce qu'il faut que tu aies l'image de diaspora mon souci. Diaspora, ils ont été que et senga ba poste et que mondé ou bien senga biloko. Tout aux gens pour rendre président pour la appeler sa biso à poste placer ba tout. Moutinho ça un effort personnel là. Là il y a un effort personnel là ba pour nous les élèves grâce à Dieu, grâce à Batou. Il y a papier ba soutenir comme mon cousin Pati Lissachi. Pour travailler en collaboration directe, c'est pas parti à ça tout ça là. La Belgique, tout ça là-bas, Pascali n'a pas marché, à Drama, donc nous sommes tous travaillés dans une équipe déjà vendue, bateau, toute l'équipe est vendue. Donc tous on a jeté, on n'a qu'une seule vie, pour faire toutes les choses. Tout ça, partie de sa vie et c'est qui, tout ce la partie de donc tout réaliser ma camou, Boya, Ngai, no, ça vient noter, ça vient qui va assurance, sur les années, et là, vous voyez la binoté Congo et Congo. Non, moi je pense pas qu'il faut avoir une idée qui Congo et Congo, lobby de l'obité, Congo et Congo. La réalité, là, il y a un amour. Donc, moi, c'est mon cœur d'espoir, Boya, Congo, mais maintenant, c'est Bino Boya parce que dans une situation de vendre dans la poteau, mon c'est normal, mais Boya, et je tiens à préciser une chose, je ne suis pas le sénateur de la diaspora parce que cette diaspora, les zones, la circonscription, exactement, dans la zone représentable à Congolais, je suis venu ici pas en tant que diaspora, mais en tant que Congolais qui était resté en Europe pour des raisons de conditions politiques. Donc c'était malgré moi que j'étais resté en Europe. Si je te fais changer, tu as la bande si on a des symbioses à la bande tout mes camarades ça pour moi c'est ça. Donc voilà les messages équipe accompagne les ans si trois années. Vous avez la calmité, ma carte est sur allez,
Est-ce que vous pensez que l'équipe ya Potona ya Kin, bon, ça a vraiment cohésion ya Kitoko? Talaka Toubou et le Congo est un indivisible. Donc, en fait, tout ça, nous sommes à Batumoko. Et on est dans la combat d'Esporaté. La preuve, il faut te demander ton objectif, ma vision, tout ça. Vision, on va essayer, on a la baptisé dans le vrai projet. Qui vous, il faut comme Silicon Valley. Qui vous bat terre, Iranian, millions de Zawana. Et comme Silicon Valley, comme dit Silicon Valley, les États-Unis. C'est-à-dire, minéral, qui vous, traiter, on a qui vous, concevoir un projet à venir, qui vous, teke on a Kivu. Donc nous sommes Kilio, ma compagnie, Paul, Samsung, Motorola, nous sommes la siège sociale à Kivu. Vous comprenez? Et dans moins de 15 ans, Congo, il faut que comme on a voix mon boyé Dubaï. Donc en moins de 15 ans, parce que autres choses ça va rêver. 15 ans. Donc le projet réaliste parce que c'est effectif. Donc je vous remercie, Bato, 8 ans pour la live. Et on met tout entre le main du Seigneur, c'est notre Dieu, Pasteur Caro Minga à Bruxelles. Donc tout ce qui est en train de se faire, tout ce qui est en train de s'accomplir, vraiment je vous dis que c'est grâce à Dieu. Mais ça, on va en beau voter. Il faut que ça va à 15, 20, 30, c'est quand ça va en beau voter. Seulement, c'est bien pour passer mon mois pour foutre les mains. On a un beau voter. Nous avons un millionnaire, nous avons la bonne parole. Tu bandis bonne parole que moi, la nuit sur la Congo, il faut se retrouver. Il faut aller à la LIPA. Comment on pose à la LIPA, on a eau potable, on a l'électricité. Et ça, impossible, ça, je le refuse. Je le refuse. Il y a un monde petit, il y a tout ça là-haut. Tout ça là, tout ça la tribune, ils ont permis de dire en tant que Mango, tout ça, ils ont permis de dire sur la tournée, mais ça va corrompu, ma député provincial, ma cambo est qui depuis 2 mois, tu imagines qu'à voter. L'avenir appartient à Dieu. Donc pour la aussi ça, vraiment je rends grâce à Dieu pour tout ce qu'il a fait, pour les miracles qu'il est en train d'accomplir, pour les promesses de la main à l'Étoile, les hommes s'accomplir. Et vraiment, moi je suis en fait de père et de mère. Donc maintenant nous ça les gens dans la famille. Et je rends grâce à Dieu et j'espère vraiment que beaucoup à Tchéko dans Congo. Beaucoup à Tchéko dans Congo. Mais on va approcher pour la cité là. Comment? On va approcher pour la cité. Ouais. Il beaucoup à Tchéko dans Congo, le changement régional. Aussi maintenant le Azara Congolais Nyonso a aidé Bissou tout dans la situation en malheur. Tout la souffrance est payée, la souffrance est tuée pendant déjà l'époque coloniale. Même l'époque coloniale, c'est l'esclavagisme, on a plein d'épaule, tout le monde a plus de 6 millions de Congolais, malgré les sources de ma colonisation, tout le monde n'y passe. Tout le monde va tout profit et belé. Belé. Donc il y a un temps pour tout. Ce que le dossier maintenant, il y a un temps pour tout. Maintenant c'est le temps du Congo. On te prie Seigneur, on te demande d'écouter nos prières, d'exaucer nos prières, de permettre en fait que le langue congolais puisse changer pour l'émergence des langues congolais dans l'avenir. On souhaite vraiment laisser un héritage agréable à nos enfants. C'est ça le but, de laisser un héritage à nos enfants. Ingeta, que la paix soit avec vous. Tout le monde toujours, il y a un Nzambe, Bomoya Seko, il y a Bakoko, et Kotikala Seko na Seko. Amen. Amen, honorable. Tout ce qui est bêtement brainstorming l'équipe. Merci. Bilomo Bolandi bomoni ke méthode Moulenda oya lobaki asali yango donc moi na mboka ifaza la boye moi na mobali azala rabo alobaki abokeni kisasa akena kisasa bomoni ke bakangi yete donc akiti na rapport azali combattant lokola batunyo surtout donc to sengi na bino bomoni message apesi donc bino nyo surtout to encourager na courage na yeto pesa ye ba bonne chance ce qui est l'équipe bien à représenter biso na kati ya Sénat donc to komi na suka émission Nangaï à 5 minutes à l'élo, donc dès qu'à Lobaka, je vous laisse le soin d'en tirer vos conclusions et de nous faire parvenir vos commentaires comme d'ailleurs vous en avez l'habitude de faire. Donc c'est la fin de cette émission, merci de l'avoir suivi, nous allons nous retrouver avec grand plaisir dans 48 heures pour un nouveau numéro. D'ici là, portez-vous bien et à très bientôt. N'oubliez pas, tout le monde est d'accord et il en restera ainsi pendant longtemps. Nenika nazoloba to bosani kanambete yefazama solo na mbunchu tona dikosi. À très bientôt. Original. Avec Sepela TV, besoin de Kima Banyongo est zaté.
Pour pas na biso nyongeza la raté. Ça peut faire un mois que foutité, fouta 15 livres na autopélicio. Ça peut faire 6 mois que foutité, fouta 15 livres na autopélicio. Même plus de 1 an, ça c'est plus de 1 an, non, foutate au kanisi kozana nyonga makasi. Comme tungsate maman, comme tungsate papa. 15 livres à pamba pour rétablir service non. Et je te dis, on va na andako, Roka Bilinga, c'est la TV.